Lisolo ya Spiderman ya mwasi o bande ko confusion kaka elongi moko ezobikisa kaka elongi moko wana sima ekende susu koboma. C'est reparti. Ana vandi ye moko a se retranché abandi ko méditer makambo ezokomela epona nini tolanda. Ah, nzoka nde ezande yo nde muto zaki sima zoboma boma batu otiamo na elongi na ngai na mema ngambo ti oyeko boma tanti na ngai oza diablesse oza mabe yo nasali yo mabe nini nano mone lokote ngana kotika te ti na kokomisa vi na yo très misérable pe nalobi yo zala pe mosika Jeff yo sikoka sokomi nani afrape azongisi bandeko na bangi nzoka nde na banda kozela tala likambo ba Spiderman mibale ya basi bazobunda nzoka nde komi likambo ya original na photocopie nzoka nde pirate azaka original te abandi ko frapper an abandi ko frapper bandeko eza nango kaka tango siko nzoka nde monguna lakisi elongi monguna bimi liboso na ye alati lokola an me nzoka nde azosala bambeba alatisi yango na kombo na elongi ya moninga an aza frappe ennemi aza kobeta bandeko ezaka mpona mwa tango ezalaki nzoka nde Spiderman ya basi bango mibale moko aboma moko abikisa moko a menacé moko asolola dispari et voilà nzoka bakangi esinga na nsima wana Jeff aye an aye kotala an na mabele telemisanga ngai oh non oh mawa désolé qu'est-ce que c'est nini komeli oboye azalaka na souci ayebika koyi pe kozwa likama bien ke yende ganga filme nana sali oboye lobana nana sali oboye ah encore pe gouverneur ça pense qui ordre batela boye c'est la police pas un geste koningala te kima dispari a pepe likolo yekota sana mapapwa Superman yo nde nani obongo yebi ngai te nani ngai mwana gouverneur ebonga saini ale tambola na ino balobi mobeko tala kelongi ya mwana gouverneur te awa mitindo se kwai bakoma boye bakuti bango mibale an apumbu akei Jeff atikali lokola mobeko pe ebetaka nanu bien ke mwana mokonzi akota boloko te asamba moke baobetaka lisolo na sima Quoi olobi mon fils awasa ni kuna boya na esiko awa na mona ye yaka na ye na lobi zonga na ye awa ah bon akeko yoka ke oyo tozoluka ye te mwana na yo nde tokuti et voilà bazokanisa bazo kotisa sécurité bazokanisa bazo combattre moyini bazo combattre assassin zoka bazo combattre nde innocent vrai moyibi vrai mobomi vrai ennemi ye wana zobatama sima loboko oni qu'est-ce que c'est olingi sikoyo obebisela ngai image obebisa kombo na ngai bato baloba mabe na kombo na nga nalobia kombe de fona kebisio zala mosika komona kama na mwasi wana te criminel wana olingo mone po anini malembe son excellence nalobi eloko elongo na miso na ngai yao awa si bakoma na mwa pouvoir awa bafanda na bakiti mwana komi eloko oyo ah bon insécurité nde yango problème ya gouverneur Jeff maman tela changer comportement Jeff tela comportement na yo keba na sepete na makambo sali yo voilà maman agangeli ye ayebelaka aza mwana mokonzi bagafe bele na balabala te oyo nani abimisi loboko keba po moko asoboma moko asobikisa nani yango aya malembe to aya na mvuluba oyebi na yebi kebe azomena sengai
nayebi kaza mabe palinga bebiselanga image mais nazaki na choix te bolikambu te zala nanga sikoyo obatama te esengeli nga na longwa awa nakende s'il te plaît tika nanga s'il te plaît oza na risque kotambola yo moko nga pe awa na umela te nakobatama awa te t'en fais pas nayebi ke ntango ba problème ekosila na opesa nano merci parce que obikisi nga mpo bateli nga na ntango oyo eza nde Anne bien que Anne relation ya bien azalaka en bon terme na mwana gouverneur mais toyebi ke mosusu ayaka liboso na ye po abeta masola bolingo akomi na basuperman ya basi mibale moko na ayeboye mosusu akoya lobi et ensuite elongengo ekomi suspect kaka yende moto atelemela Anne tina mabina nsoka nde alekaka na ndako esila te azotala gauche droite ayebi likambo nini oyo aye kosala po abanga bato bamona ye nsoka nde toyebaka te akendaka na ndako esila te Jeff na nsima mokolo yango comprendre moto moko aza suspect fona yeba ye nde nani ake malembema doucement a comprendre ba trajectoire alekaka alinga yeba sikoyo nini yango kaka yaka awa kosala suspense alinga yeba pona bilongi toyebanaka me na makanisi toyebanaka te na mitema abwaka misu boyeba ndeko amoni masolo asika elongi yango yangoyo nzoka azaka na pe ankoni te kaka ye moko kaka toyebi wano ake koretrouve ye nzoka preti nzoka atungisaka kaka na lisola bolingo azangaka te koyaka kolobaka kaka ke tika ye landa ngai nzoka ye nde monguna ennemi aye mpe kotia confusion aye nelongi ya Anne ye palataka rouge bleu ye pa pumbwaka ye pe azalaka na image moko wana nzoka nde aza kosala bacrime bakendaka kokoselaka mosusu voilà Jeff akangi bafoto avec preuve ayebi ke sikoyo soki abeti lisolo akotalisa na mokili moto oyo azosala mbulungani oyo azokotisa confusion vraiment bominde yeyo voilà enfin basekret oyo ebatama moto moko akomprendre yango akangi bafoto na chombo suspense aye pa sentir ke moto azali awa po akotaka awa moto ayebaka te voilà fara ozosa sunini awa ezalaka nsoka nde yo bon soki ezalaka mpona eloko moko te soki nazalaki moto nalingaki yo te okasi siko ozosani nakebisa yo tala mpoka nalingaka yo nde nabomi yo te soki bongo te nde si nabomaki yo tala oza no mpe na preuve te okanisi ke soki oza na preuve nga na olakisi eloko moko alingi akanga ye monoko parce que yo mpo loboza na preuve bon zela nga natalisa yo ngai mpe nakolibere image oyo na la presse alakisi bilili nsoka nde azalaki complice ya nani ya Anne parce que ye nde elongi ebimi na televizio kaza criminel nani aza na criminel Jeff mutu moko azalaki kofilme bango abandaki kozwa bilili oyo bato bayebi te nzoka nde ntango televizio eza koannonse ke moko aza koboma nzoka nde mofiti azalaki kozwa bilili nzoka ye nde apandi sango elongi ya moninga ekomi elongi ya ngambo criminel soi-disant na ntango nzoka nde moko abatami aza mosika te abanda nzoka kolandelaka bango kokangaka bango bafoto kozwaka bilili nyonso oyo
Voilà tout le monde Anne na Jeff. Voilà ma démonstration. Tant la kisi à lobby au Ezandambo. Et bah on me balé bazalaki de vrais amis. Pe bazaka ka de vrais amis tilelo. Bakuta naka, basaka naka, bayoka naka. Moko soka kabilili keba na pembeni wana. Moko telemi azoso bilili. Alobi soko fundi nga pe na fundi yo. Oza complice ya criminel oyo abima na télévision. Voilà. Nani abanda kofunda muninga. Ekomi motambo. Omeki nga pe na tie. Ah, voilà tout le monde ya solo penza. Ennemi alingi kotika tante. Sikoy omoni ekobebi sa carrière politique à père na yo. S'il te plaît, mais sikoy ozo sala biso boeponi boeko. Yenda za moyibi. Yende mutazoboto la yo na maboko nanga. Na meka na empêcher ye. Bon, ils ont mwana ke oui, na réussir na ngate. Ye basoka ye un jour na araignée. Biyango ba pesa nguya wana. Ngai pe basoki nga na araignée. Pe na soki banguya na ndenge na ngai. Nzoka explication oyo batu bayebite. Alobi malamu ye pe basoka ye. Ezaka ndenge nini yo? Tango babande ko kima. Ye azoka lisasi. Toyebaka ki akufaka. Eloko nini sekwisa ye. Eloko ngonde yango eyebani. Nzoka na zamba bazalaki mibale. Mibale bazoka masasi c'est vrai. Ezalaka Anne na Preti. Bango mibale balingaki kokufa. Bango mibale pe babikaka. Olie mutabiki sa bango ba araignée basui bango. Ba insecte basui bango. Basui ye baswaki pe na ye. Ah, c'est par là que tozomona ba manifestation. Bango mibale baza répéti. Na banguya moko. Alobi? Ngai mission na ngeza ko détruire pendant que mission na yesa ko sauver. Pe. Ti na ko détruire ye. Pe na ko so eloko ebongi pona ngai. Ah bon? Donc bazami balé na ba mission différente. Soki moko zo boma moko mosusu ko bikisa. Ah bon? E bongo mona gouverneur yoza wapi na ngambo nini? Bato yo ba ki ko lukanga ngai sa ba kuluna. Bazoluka protection pour ba opération na bango tongo bazo sala bazo bango te. Nganga plata la ki match, mais c'est comme si na ngambo yo bazana no bana mike. Inspecteur alobi boza entouré na la police. Bino nyonso bo déposer ba arme. Bo coopérer na biso ou soit sinon bo perdre ba vie na bino. Et bango pele lika na nganga. Nganga lobi bozo ya bino bibundeli bo kimisa bango. Boza entouré na la police. Boko esa ba arme na bino na se. Botika minduki. Sinon soki bo coopérer te bo perdre vie na bino. Na bandeli. Botia mitu, botia maboko na mitu. Bobi malibanda. Sinon coup de feu. Et bandit. Affrontement soka bayaki koluka bango penza na base. An ye papemi na ye na ngambo. An apemi kaka yo kabwe masase bandi. E bayeko déloger bango bayeko kanga bango na base. Coup de feu. Oyo nani walinga bimela biso boy. Alinga la kisabiso ke yasa na bar poto. Alinga koma desani me wa kufa na lisasi te.
alobi ye mutabangu ya banga kalisa cité wana be bazobeta atelemi kaka ye alobi bobeta bokosambwa oyo nini mbala moko milinge bimi tango milinge bimi bango pe babungi masasi ezobeta te oyo koloka te mais munduki ndenge ezobeta te munduki ezobeta te chef ngai pe munduki ezobeta te qu'est-ce qui se passe non saka na position nzoka banganga bakangi minduki ekomi bababa bamituni sikoyo oyo tozo comprendre te manduki eboyi kobeta elingi oloba nini siko tosala nini tosala nini voilà basala bapolitike na bastratégie bayekola nzoka nganga azobatela ngambo boya sikoyo boboma bango nyonso alors yo policier bimawa lakisa elongi na yo otomona yo bimisa elongi baza wapi moko bayibi ye abungi amati likolo bayibi te mbala moko abungi coup de feu basambwe nzambe o nzoka nde balongoli nganga azosala bango mai banimero mike wana mbala moko bapusani basili mayele pardon bobete masasi te pardon toyokana tia maboko na moto na yo moto nyonso ayebaki esuka nango la force reste à la loi mikolo nyonso bareuniaka un jour batikalaka pamba tala esika baboka nganga ake kose retrouve likolo bilanga esiko mpenza abimi mwana moke abimi petit joueur akosaka bango meza na bisika moko pe boya kalaka asukaka et voilà oyo kutu bobenga nganga koyi mikalikali ase retrouve kaka wana tandemi na bilanga gouverneur alobi nalobi en tout cas merci na musala malamu bosali son excellence eloko moko ezali awa c'est quoi nazoyoka son excellence tokamwe la fille spécialement na mwasi aye kosunga bilema na biso la police na kati opération c'est vrai ça oui to comprendre te mais oyo ekomi confusion bon atako nini hein botrake ye bolanda ye boluka nyonso oyo bisika nyonso bokomona ye gouverneur azo comprendre te azo condamner kaka Spiderman baza mibale papa Spiderman na mwasi aza moko te moko aza malamu mosusu aza mabe quoi esika penza mwana yaki na bapreuve Jeff aye na bafoto mais oyo eza pretty mwana mwasi yango mpe bayebi ye mais nzoka nde ye nde moto azalaki nsima ya makambo nyonso ezosalama awa tobosani tozoyeba te nzoka yaza wana mais mon inspecteur tala nanu voilà baimage etali ici Jésus-Christ incroyable oya malamu wana nde azobatela bavie ya bato oya mabe nde ye nde azoboma mais Jeff mamini ozoloba wana mama nalobaki bien ke nakoma ntina suka makambo oyo nayo tosala yango mpe nazwi mais elingi oloba ke tomikosi donc spécialement na mwasi oyo malamu nde tozolanda nzoka nde ye mwana mwasi oyo vraiment pretty ayeka na elongi ya mwana malamu awa mon inspecteur nalingi sikoyo yo na bato na yo bokende kuna boluka ye avant ke abanda koboma mosusu bato mosusu oyo baza bainocent pamba asala badega te na kati ya mboka toyoki yo son excellence tokosala yango Jeff merci mingi na oyo sali okomisi mosala na biso facile voilà mbala oyo bayambi ye mpenza mwana ndako po tata abengaki mwana mabe limbisanga na comprenaki yo te banda batango nyonso pardon limbisa ngai ça c'est mon fils voilà ba vérité bandi koyokana mpe komonana awa alobi vérité seka memi ngambu sûrement moto moko akaneli ye
Jeff afandaki na ye baki mbala moko Pretty aye pe ko rendre compte abeta boye abandi ko frapper Jeff makamba bolingo sili yo usa zoba makamne solo baona usa traître oyebi mamna solo ba malamu kamata abandi ko frapper mwana mobali na kanda ya vérité auti ko lobela bato dolingo bate makaba ba vérité te. Oh pauvre Jeff. Et voilà kanda ya Pretty et Mati pour balakisi o yazali. Superman ya mwasi yeyo. Mbala moko pe Anne a une intervention. Et voilà bakutani sikoyo bilongi yango yo nzoka batanga ke ekole moko. Ekole oyo bakendaka excursion mokolo wana. Mokolo yango Anne alinga posana na Jeff mwana gouverneur. Mwana mwasi mosusu akoti atomboki abotoli loboko awa na kati ya excursion. Anne azalaki na mawa azalaki ye moko na ngambo azokanisa vi na ye etoyebi Anne aza orpheline et na histoire azalaka maltraité na mwasi ya tata po mama na ya kufa. Oyo nyonso za ba image esi tomonaki Anne. Ça va? Mais yo moka ko fandi comme ça ozosa nini bozo kanisa nini? Oyebi nga awa naza boss. Nga ne mutu nazo gérer masolo. Tango azopusa na sima pe bazolanda ye. Yo zosa nini ne lokoyo? Olanda pwani. Non, nabandeka ko swana ye. Osomona tenenga za. Azobimsa solo. Okote ma longtemps te mais tango molete pembe na ye. Yo. Nabisa mosika ebanda kala makambo yango nzoka bilongi yango bazalaka lokola bambanda nzoka na kati na bango mwana gouverneur azalaki wana esika bazalaki nzoka tobosani te esika pe makambo ebebaki na bayaki excursion na bakulu na pe bayelaka kope na bango na zamba ekotaka makambo oyo nyonso toyebi affrontement entre Anne na Pretty. Mbongo na biso za wapi? Bino boyibi biso mbongo. Babeta masasi. Bana bapanzana. Mwana na mwana bendana. Nzoka reconnaître mwana classe. Batanga kana ye. Nzoka yende aluki liwaya bato mosusu oyo bakana kate bakufa mokolo wana. Voilà histoire oyo c'est Salemi. Combien bakufaka toyebi nombre te. Voilà film nabiso Spiderman ya mwasi. Tozo compléter 10e partie toujours na bandimbola avec Didier Parfait, sans défaut, sans tâche ni correction, zéro faute. Makani sezongi na sima voilà makambo tokomi komona. Nzoka likolo ya mwana mwasi moko abatama. Makambo pe bandaka. Voilà elongi ya moto mosusu ebimi na télévision. Mobomi nzoka yete. Vrai assassin ezalaki nango Pretty. Vrai assassin nzoka bande koyebana te. Mokile yinaka yinaka Spiderman na mwasi mokolo na balakisaka na TV. Télévision etalisaki tala Spiderman ya mwasi auti koboma nzoka yete. Madame Jane atangisaka na école. Mokola songa na ndako mobali atalisiye. Alande formation. Nzoke longi kakoyo mwana mwasi babombi na ndako. Mwana babombi na ndako yete balata ke longi na ye. Elongi bimi na télévision mokili mobimbe yini. Miniti moke ye pa songi. Akoti Anne. Comment aussi kosala makambo bwepani niko? Boni, comment ça? Alanda la télévision boy. Atali elongi na ye. Nzoke zalaka ye te te comprendre histoire sikoyo. Tati Jane, pardon sanga ite na yibi na makambo na te.
Ndimelanga tati Jane. Jamais na kosa makamandengwana. Kanga munoko na yo. Silence. Silence. You stand before me. Otemi liboso na ngai. And you tell me. Hey, ozolo balanga kenon ezaki yote. How could you be the Boni, comment ça oskoza méchante comme ça? Nzoka nyonso oyo ezaka nango yete lokuta. Nzoka bato mosusu bamemi bangambo. Bato mosusu bamemi ba conséquences. Azobondela bango ngai te nayebi makambo wana te. Ngamoko na moni yo nazalaki wana. Na misu na ngai. Owoti ko boma bana classe. Tante nje na monaki yepe na ngambo moko. Moko la monaki andimaka te. Natango wana motabeta porte. Nani wana? C'est la police. La police a fait l'enquête. Pour bana classe baoti ko kufa. Enfin abombaki Anne malgré que baoti ko swana. Malgré incompréhension. Oui, entrez. La police à côté. Comment ça va? Ça va bien, monsieur. Alors, la Spider-Man à moi si, assez dangereuse. Assez suspectée. Est-ce que Bomoni était quelque part? Bango moko baloba sikoyo. Non, 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 aux assure. Oh, nous assure, dans mon qui était? Dans ce cas. Au cas où Bomoni, bon hésiter, bon à la police. Ça va? Ça va, officier, pas de problème. Ah. Voilà. Ba criminel oyo bakangaka bango. Mbala moko mabele ningani. Spider-Man na mwasi aye. Akoteli ba criminel abomi ba policier. Abeti bango ba moto. Nzoka nde na ngambo banguna ba enemi nyonso pe bakutanaka. Ba enemi pe bayokanaka. Bango na bango ba enemi basunganaka. Spider-Man na mwasi te nzoka ezaka Pretty. Pretty aye na elongi ya Anne. Elongi ya Spider-Man ya mwasi. Abikisi bango. Bango pe ba continue crime na bango. Ba continue kikoluna na bango. Po baza na espion. Baza pe na mutakote la bango. Nasima ezaki Anne. Parce que baza moko abikisaka moko aboyaka. Moko abomaka. Anne akomi. Justice na ye. Esalite lelo. Parce que oya yaki liboso sali justice ya bakuluna. Oya abomi. Aleki. Oya bikisaka ye na sima. Enfin fara. Na ya likuta na ya lokuta na ya solo. Babomani, babetani, babundi. Et voilà les deux forces presque à égalité. Awa nyonso tomona. Kaka ye Pretty ayaka koboma sima Ana komi tantinje na kufi. Eloko ya salate moto ya bomate kaka tango bakutie bakoseli makambo. Alati elongi ya basassin, alati bera basassin. Alati ngambo ya ba criminel, nzoka mosusu ndazo boma. Nzoka ndezaki yo, oui, eza ndengai. Ah bon? Nzoka nde lelo tongo batalani na bilongi. Jugement sili bayebi. Okofuta. Yoko futa na makambo nyonso sali. Mbeba nyonso olukina kati ya bato. Et spécialement, Tanti Jane, okofuta. Your mission is to save. Webi, mission na yo ezande kobikisa tango nanga nazoboma. Ngape na kotika oteti na koboma yo. Est-ce que vous êtes prête? Oui, nous sommes prêts. Alors, allons-y. Oyeko ya. Voilà elongi moko, nguya moko, kasi mission différente. Oyako longa, eza oyako bikisa. To oyako boma. Mobikisi na mobomi nani alonga. Nazoka, saba, nasaona. Motomoka bengi. Motomoka benga yako kate bitumba. Bitumba ya ba Spider-Man ya basi mibale. Basi mibale ba Spider-Man ya basi. Awa sikwesa komba o ekosukisa masolo.
Voilà. Ennemi akufaka na pasi. Mofiti akufaka pamba te. Atika kate akufaka kaboye na pete. Akufaka mabele lokola ninja. Et voilà, c'est Esengeli Anne. Ce qui a walongité. Akotika mosusu a régné pour abomaka. En fait, on va bengi la police pe baye. Baye kokuta ba Spiderman ya basimi bale. Eh, arrêtez. Eh, kobetate. Nebi nangate wapi ya bien, wapi ya mabe. Biso ne soto na confusion. Tala tebete ni tukosala. Kobetate. Moko na se, moko likolo. Baye bite ba, baya kobikisa. Voilà nzokande Anna sali justice. Aye ko abattre yeti na suka. Et voilà mon fils tangwa kufi match esili. Jeff. Et voilà. Enfin, mo qui les a libérés. Mo bomiye wana la linase. Enfin kimia ekota. Et justice et salemi na ndenge na ye. Et voilà Anne Spiderman ya mwasi akati masolo. Voilà balobi photocopie kotika la jamais cause la original. Pirate kotika la pirate. Enfin voilà, c'est la fin de l'histoire. Il y a Spiderman ya mwasi. 10e partie et Kati Masolo. Voilà toujours Boyebi avec Didier Parfait Ndimbola, sans défaut, sans tâche, zéro faute ni correction. Merci et Sikawa Pibolandi Film Nabiso. Zambé à Pambolabino.